Matondo no sakombo kabino balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya nguluzi kimbangu. Ya solo bande ko bana solo ekolo Congo e Congo meseni. Ya solo tito mesana biso na bino mbula ebele ya kolobaka ba mswa bi ato balobaka na bango te. Effectivement, c'est vrai. Tolobaka na biso dans l'air des camotés. Oh, bisoto lobakana en l'air, bandeko un jour, et c'est très bientôt. Beaucoup monde que maloba wana, oh babaneko lobela biso, babaneko betra biso maboko te lokola bangundu. Babaneko betra biso maboko te ke batako kumisa biso. Très chers compatriotes, très chers amis, Bena Congo, Bana Bilaka. Tout ça qu'on pète alerte, les gens n'écoutent pas. D'accord, on va mettre ça dans la bango. Bonne année, et Noël était, bonne année, tu mets ça dans la biso. Fêti, bientôt, tout ça qu'on se met le poète, tout compte en anime. Kuna balibak nini, l'éliminati ma formation, il y a la biso distraction. Oh non, Saint-Valentin, tout c'est que la bisoté, pacté, ainsi de suite. Papa, maman, comme ça dans la gote. Papa, maman, komesana na yango te. Benga voisin na yo, yebisa ndeko na yo. Papa, maman, komesana na yango te. Oh, tout ça na 2022 te, balbaki na bango te, to comme na 2024 te, et là comment échanger te, komesana te. Oyo azali komona, azali koyeba, nini ezali koya. O azali komona te, azali koyeba te. Bokeba. Voilà le sakombo kabino ba banso bazali komilengele pona koyeba ke mikolo eza mabe. Mikolo za koya ezali mabe. Ba signe du temps non so e monani ke ya solo o balaka ki biso et c'est koki. Balobaki mais tobani komona ngo sikoyo e bani ko bikokisa. Matondo pa ina bino balandi wa biso banso na kati ya TV loka nguluzi kimbangu. Matondo na ba nouveaux abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Ne zappez pas. Si c'est pour la première fois, ne zappez pas. Vous avez fait un bon choix. Restez là. Tu en as besoin de like na yo. Tu en as besoin au fil de la biso la cloche pour oser alerter. Tu en as besoin de partage na bino. Partagez. Et ça minute mora muketo tchaka 10-15 minutes pour être moko de raison te que non na tinela ki cousin na ngate po azana ba megate et cousin na yo je m'excuse pour te dire que ndeko na tela ki te po lega ki mulaite bon mon sacrifice to salaka sacrifice nga na salaka pour être na loba na mokuse pa na kati to zong na mulai pour être cousin na yo wana neve na yo wana ndeko no wana mama na yo azali kuna papa na yo azala alerté que je l'ai raison te yé pas sur le raison te pour ça mokuse n'est-ce pas voilà mais nga na sala sacrifice pour te ndeko na yo ayoka nini toza koloba. Voilà nini toza koloba. La guerre tribale s'annonce. La guerre tribale s'annonce na kati ya mabele kolo Congo. Guerre tribale oyo esalami oyo ba programma ki yango ke ekoko kisama e bani koko kisama makolo nango e bani ko nyata to bani ko yokango pa ekoti na kati na Kinshasa e bandi na kati na Kinshasa ou na kati na Kinshasa les Kassaïens déclarent la guerre avec les autres tribus du Congo. Les Kassaïens déclarent la guerre avec toutes les tribus du Congo. La tribu Union Soviétique, il y a Congo, va déclarer la guerre contre Mao. Et Zaliko ya solo bandeko beaucoup comme moi. Alors, qui sont à l'auteur? Qui sont les auteurs? C'est Félix Antoine Tshilombo na Obako Benga
Peter Kazadi, ministère intérieur, na ministère na présidence, baza décidé que il faut tout même bango match bi kwata. To ma match bi kwata ba ko sala biso rien. To signé bango ko ya et ya. Et voilà, là on y va maintenant. Donc les Kassaïens Louba, Oyo, Balbina Betinion sur la Congo et le Congo, Bamema Biso la Katina Bitumba, guerre, conflit et quota. Alors, c'est grave même à ce moment, Oyo, Bande Kobele, Bazako Yebate, tu dois alerter Bina Boyoka. Boyoka. Votre ami, en ce moment, Azako créer conflit dans le Congo, Azako créer conflit dans le monde entier. Les amis de Chilombo, suivez-moi attentivement. Les amis de Chilombo, suivez-moi attentivement. Vous déclarez Fatih béton, Fatih béton. Alors, tous accoyer Fatih béton a sali adhésion pour votre information. Fatih béton a sali adhésion na katina club. Club yaba Lyon. À côté. Club yaba poids lourd. Alors, il y a un club d'Abino. Il faut déclarer guerre, il y a un poids lourd, il y a un monde. Il y a un poids mouche. Il y a déclaré guerre, il y a un poids lourd, il y a un monde. Et nous allons voir avec vous. Alors, le point de Chilombo, nous allons mettre en garde que guerre au Félix à côté, et c'est le niveau d'Haïti. Pauvre Félix. Cette guerre, ce conflit aujourd'hui, par la force, ce n'est pas à ton niveau, Chilo. Nazako Lomela Yo en face. Yo kanga très bien. Et demain, qu'on condamne Bissoto Kolbakino, Baye Sekingati. Les gens qui t'induisent en erreur, Bako Tchaouna Katina conflit, Ozo Kota, et ça le niveau na yote, Oza poids mouche, na poids lourd au kokate. Na pas lourd que Mikoti Sawana au Kokate Chilombo. Les amis de Chilombo, dites à vos gars, Bobende par la force, Bobimisaï. Bobimisa Chilombo par la force, là où il veut s'engager. Matondo na baker na bino, matondo na balek na bino. Alors, Félix a contre la compétition, et c'est le niveau na yete. Puis c'est encore trop peu que ça y est, dans le déjà 3 émissions. À propos, il y a cette histoire, il y a compétition, Félix a donc quota, et ça le niveau n'a été, mais donc quota par la force, et total, et continue. Alors, tu sais, il y a Félix, conflit, on le a commis côté ça, et ça le niveau n'a été. Aux allées d'Igorodo, quota conflit à notre côté. Je dis bien dans le lobby, poids mouche, la poids lourd. Na ekozonga na lobby, banzoko bitumba banzoko, yo. Muselekete to yo ligorodo kokota yango te ozoluko vimba na Chilombo essaye ya kozwa hotel ki akoma lokola nzoko Chilombo bokola na bibundeli nyonso takolobela bino par la force Chilombo anga akota kuna me toujours alerter bino attention bandeko bakasayen oyo baza proche Chilombo bolobela ete mwana mama bolobela soki na monoko bolobela ete keba bitumozo no kota wana eza ya yote papa saya la lobi bitumozo ningo kota wana mikoti si déjà par la force eza ya yote pays kaka moko kaka ya arabe soki aliba tindela yo ata missile moko epandio wana défense moko ta réplique ya te bato bazokosa yo bakosundola yo ndenge basundolaki ndenge bakosundolaka nani Zelensky ozokanga bien nalobeli yo bien pour bien comprendre bandeko nous sommes tous concernés. Le Congo nous appartient, c'est notre nation. La nation est en danger. Nous avons des sérieux problèmes chez nous avec les 200 quand moins une centaine de M23 bakangela biso Congo pendant plus de 3 ans. Plus de 3 ans à Bunagana et à Minembwe, bloqué Congo na Banamulenge, soit disant Banamulenge, Batuti Rwandais Banamulenge, et de l'autre côté, Batuti Oabéni na Congo ya M23. 3 ans, Félix est incapable de chasser Bango. Et à côté de ce Nassima, Oabéni va sauver na Congo Wazalendo, à côté de la carte Nassima, à côté de confusion, pour te garder toujours Batuti na carte na école au Congo. Et
Félix ake kolukaka conflit mosusu oyo epesi ezopesa kanda na Moyen-Orient epesi kanda na banani na bapays arabes nyonso. Pour votre information, nous il y a des fois on traite avec ces gens-là tosukofona baturke boyebi toza na quartier moko oyo ezali ya baturke na Saint-Jos boyebi yango bien quartier wana eza ya baturke. Alors bayebi réalité ya nyonso qui se passe qui se parle dans les coulisses bayebisi nga lobi boyebi kebisa moto na bino wana oyo azoluka akokokango te conflit azokomikotisa congolais nyonso akozwa problème na kati na conflit mpo eza na niveau ya Tshilombo te. Conflit oyo Tshilombo akomikotisi eza ya ye te. Alors demandez à votre ami Tshilombo de quitter. Je pense que c'est déjà trop tard à ça mikota ça s'afficher na kati na conflit wana. Alors bino boy ça y est, alors ça ne sert à rien toujours alerter bino les amis oyo bazali na Tshilombo ke gardez encore votre souffle. Bon, gardez le collet là. Ne pleurez pas pour des bêtises. Vous pleurez là pour ma bêtise, ma conflit entre bino. Et à Tumba, à Tumbo la Kingaï. Oh, Saraki Boy, maintenant on a député, Bastari Boy, bon côté de ma conflit entre bino. Non, je vous en prie. Bon, gardez na nos pas arme la bino wana. Bon, bango. Bon, bomba mitoki na bino wana. Oh, kolero boza kolela kawana pour l'élection. Bon, bomba yango. Il y a grave besoin la bino. Et ça, j'ai la porte la bino. Il y a grave pour Nandini na zone la bino message. Message à Tshilombo et c'est qui. La kanti, bandi kwa Tshilombo ba comme ça Tshilombo ke ndeko papa ça la lobby. Keba bima na bitumba wana. Bima na conflit au luka ba do kosa yo. Ba do sim ba sa sim si la touche. Alors, bino ne sikoyo boyo. Boza koyeba te écoutez, je vous expliquer. Ba ko le la ka boza ko le la nini. L'élection pour na $31 000. Pour 21 000 $, et comme 33 000 $. Pour un gros besoin de là. Oh, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Pour un université, nous voulons la terre, nous voulons la boke mignon, son point de zali, le lac a voulu ce qui m'a tant que yaka, bon, mon amaka, mito le baka, et koksamaka, bakibiba le baka, ah, papa sama le bana yunganga. Alors, bateau de nyonso, oh, le baza simaya Tshilombo. Voilà. Surtout, je m'adresse aussi à l'église kimbanguiste. À l'église kimbanguiste. Les kimbanguistes. Suivez-moi, mes chers amis des kimbanguistes. Des kimbanguistes. Suivez-moi. Je vais vous apprendre une chose. La colère divine. Colère ya Nzambe. Colère ya voulu ce kimbangu ya Ntungunwa. Colère ya mama kipa vitandona. Colère ya Nzambe ya mpungu tulendo kalunga. Bokeba. Et que frappez bien. Pourquoi je dis ça? Voilà. Dans son match na sima, pour vous apprendre une chose. Vous savez quoi? Au Congo, Mboka Saint, Jardin d'Éden, ya Mokili, ya Nzambe, Mabele Wana, Oya Congo, Oya Kimbangu. Vous avez tous accepté. Vous, j'ai dit vous avez tous accepté. Vous les politiciens, vous les religieux, tous confondus. Quand je parle des religieux, pour la meilleure compréhension, toutes les églises, Kobanana catholique, Tiko Sukwana Kimbangiste, vous avez accepté de collaborer. Vous avez accepté d'amener, d'importer Nabino et les politiciens. Attention. Je vous rappelle, vous savez, vers les années 60, bon, c'est ce qu'on appelle Rose Croix, n'est-ce pas? Tout rappelez bien. Bon, Rose Croix, beaucoup de temps on a katina, l'église na bino, binonyos. Après, vous voyez biso nini, Primankura, beaucoup de temps on a na Congo, vous voyez la Rose Croix, il y a bindele, importé, vous voyez la Primankura, vous voyez portango, et côté la katine Congo, bien sûr, vous voyez bien, très bien. Bah, il y a qui va se payer, ma vie, ma correspondant. Basu ba correspondant oyo na mabele ya Kimbangu na mabele mama kipa vitandona na mabele ya Nzambe ya mpungu tulendo basu ba correspondant oyo ba ko tenir face na Nzambe na mabele oyo yi bino les religieux et bino les politiciens
à l'exception des personnes. Hollanda. Parce que la politique est liée là-dedans. Vous voyez, on a les années 60-62, Oyo, Moto, Nani, Tshisekedi, Kalonji, Tshisekedi, Bandimaki, Rose, Kwa, Katsaki, na Brazzaville, Ketina, na Mboka, na Kasai. Vous voyez bien, on accepte de lever la binango. Et quand la carte de Congo, vous installez en haut, vous avez Primakura, na Mobutu, vous avez on a tout. Service secret, il y a Nani, il y a Mindeli. Beaucoup de sango, la société secrète, il y a Mindeli. Beaucoup de sango, na Mboka, ya Nzambe. Ma pied Jacques Bino. Bon dimanche, et Jacques facilité, n'est-ce pas? C'est bien. Alors vous avez bien profité d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir le succès, d'avoir la politique, le pouvoir. C'est bien. Venant de qui? Venant de Banzela Obo, Lobi Wana, Rose Croix, Primakura, nous sommes beaucoup ici, le franc-maçonnerie. Écoutez la carte du Congo. Bondimi, Nini Oba Benga, LBGTB qui plus. Oui, il y a la gay, la lesbienne. Bondimi, beaucoup de gens qui m'appellent. Oh, terre sacrée. Beaucoup de ici au bidon. Bidon, je m'adresse à vous. Regardez-moi bien en face. À vous, qui politiciens, à vous, soi-disant religieux. Tout le monde, sans personne. Kobanana catholique, musulman, protestante, armée du salut, orthodoxe, nyonso. Vous voyez la bilo quoi la minérée. Nous n'avons pas autant la bino. Alors, bien le côté. Ah ben oui. 8 siècles hégémonie. 8 siècles il y a nyonso bodondi. Politique et régner, il faut être politicien pour gagner ta vie, il faut être dans la politique, il faut être dans la religion, être pasteur, être bishop, être évangéliste, tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà très important. Et moi, je vais préparer que je soutienne les et alors, on a une chose, beaucoup de Tina Souka, vous voyez, biso, Loretta Merta. Ah bon? Ah bon? Loretta comme Anani. Merta comme Anani. Oui. Et voilà, là, je reviens encore une fois au Kimbangiste. Vous avez accepté de collaborer. Vous avez Bino Norbanalingala. Bino Bondimi Kosala. Na Loretta Merta. Bondimi ye. Te. Pouvoir na biso pour le la politique. Bon, bon, ça n'est Loretta Merta. Ah bon? Ah bon? Bon, ça n'est qui est? Na rappelé bino. Et c'est quand qui mbango le bina le bina ngoana. Fimo ya kekele. Surprise. Surprise à tous les kimbangistes. Fimo ya kekele ya kimbango. Te ko frapper bino. Beaucoup de ça qui est par bino. Bondimi, nous sommes avec eux. C'est nous, Kimbangistes. Les résultats, c'est nous. Bon, on est film petit bino. Bon, mon film petit bino. La trahison, ridicule, humiliation, la honte sur la tête des Kimbangistes. Bon, comme vous, bon, mon Dieu, c'est là qui bino tina souka. Bon, mon humiliation, nyonso. Bon, mon ridicule. Bon, mon vol, bon, mon tricherie. C'est pour la première fois dans le monde entier, tout le monde a déjà l'élection au monde. Tout ça à la tête de vous. On voit l'exemple dit, voilà, ce sont des kimbangistes. Bana mama koko, matondo na like na bino, matondo na care na bino, matondo na partage na bino. Ndeko nyonso dans ndeko kimbangiste, yo la kisa video. Yo kisa yango. Fimbo aux accomplices. Aux receleurs pour coopérer na moyibi obimi receleur obimi moyibi mbuma wa kaulaki ya moyibi yole yango bitan oyo ya moyibi bina pe bozi yango charge parce que bozana bango elongo wa yoka kate ayoka na dingi oyo ekomana ba responsable ya kimbangiste oyo ezalaki nde maloba ya mfulusi kimbangu ya ntungulwa ezalaki nde maloba ya mama kipa vitandona ezalaki nde maloba ya nzambe ya mpungu tolendo kalunga oyo alobaki nalobela bino que vous avez associé, vous êtes dans l'association parce que vous avez travaillé ensemble, collaboré
Et voilà, les résultats est là. Naïba qui teke, moloba yango ekobima lelo, voilà, bon s'associer na Loretta Mertimerta. Allez chercher Loretta Mertimerta, azali nani, aoutaki wapi, kombwane bivaki na monoko na ye. Est-ce que a renoncé na kombo wana, a bimisaki kombo wana, a kataki alliance na kombo wana, est-ce que boaki Loretta Merti tope a sangisi bino la Loretta Mertimerta. Wow! alobaki karisaki bino ke te na tiki Loretta Mertimerta na sundoli ye na bwaki biloko na ye e voilà na sengi bolimisi na bato nyonso bakongole nyonso bayokaki ngai na ntango nalobaki ke je ser Loretta Mertimerta boyokaki yango fala lobela mokili mobiba kongole nyonso ayokaki uyi apartir lelo bolimbisa ngai oyo nalobaki Loretta Mertimerta aza susu na ngai te alobaki yango te bino baaccepte bojijaki ye aloba na miso abatu tout monde qui vidéo en monté sur le black bilan kata kimbangiste bon le bela biso mes chers amis kimbangiste voilà là où nous sommes arrivés c'est spirituel nzambe na kanda kimbango na kanda o buza komona wana za muke o ka monter mai za muke buza komona eza déjà awa et le même pas kamatiki eza déjà awa boganga te bo garder souffle na bino po bokoganga oyo eza moke bozomona bo garder ba souffle na bino po bokoganga bokolela na monoko ya mboka en plus. Voilà matondo na bino bozala pe bolinga bandeko mosusu bozala to sabolakisa bino na image na oyo ezali koyaya grave na kati na mokili en image bokomona ngo bokobanga mosusu bokomona ka solo. Nous avons un sérieux problème. Félix a koti biso na bakata na problème personne s'attendait tokokoma wana nzoka te ezali bilakeli ya nzambe fale esuka wana mwana bapekisa kosimba moto koyoka ifasimba nzanza moto azika ebongo alela. Matondo, allez, à tout de suite.